passé. Congo check check TV. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, bande cognon, surtout Bazakulanda Biso Libanda Yamboka. Bienvenue dans votre émission No Stress. Émission No Stress avec Tania Oueloli. Moi, c'est Mandef Kande, toujours na Messana Komi Benga. Nakati ya site Nabino Congo Check Check TV. Merci beaucoup, Nabaknyo, surtout au s'abonner déjà Nakati ya site Nabino Internet Congo Check Check TV. Merci, Susu Nabatu, Bazali Kolanda Biso, Namokolo Yalelo. Merci, Susu mon boss, Papa O a télé Missinga Liboswa caméra pour le lobo Mona Tania La Rose. Merci beaucoup, Babi mon boss, Papa Mutombo Sibu. Hein? Merci beaucoup, Nayo na Musala Kitokopé. Merci beaucoup, na confiance ni soto Pesibiso ba Nayo. Naza lelonga mon côté na kati ya plateau, naza toujours na bato bobesana toujours komona. Lelo tozali na maman na sujet, hein? Sujet o nebi ke eko sepel sabino, eko sepel sabiso, mais moko na moko awa akopé sa point de vue na ye. Sujet alelo ezali nini, sujet alelo ezali donc nous avons deux sujets. Sujet à liboso ezali pourquoi mobali ceux qui ont vivre na moisi ata sombelier mutuka ata sombelier téléphone bien sombelier loko morobo eux ils un peu cher mais ceux qui kaka ke couple wana esimbité ou bien bolingo wana esimbité ou bien kangie na mobali akoluka apanza téléphone akoluka abotola nyonso to oya sombi. Pourquoi aussi moi si ceux qui ont vivre na mobali que ou bien à salelier nyonso à sombelier par exemple topé sa chonnette montre ou bien atie na musala mais ceux qui ont que bolingo wana esimbité ou bien mobali aponi qui aponi moi si o ya ko vivre lobi que non maman nga peut-être na moninga na esimbité na sala peut-être nzela nanga moi si akoboto la nyonso to et puis alongoli mobali na musala donc yango wana nazalinga mon côté na kata plateau quand ndenge toujours boza ko mona nazali na bandeko na ngai na kosepela moko nebi ke bobi bakombo na bango mais ça sous plaisir moko apesa ta moi des alara bakomboka po ba o ba yebi bango te ba ye ba bango lisusu na ba o ba yebi bango ba ye ba bango lisusu donc na banda na mpanzi na nga awa mbote gérer mbote Tania La Rose merci beaucoup mbote belé na bato nyonso ba olandanga na ba batalinga lelo peut-être bazuli bako otalanga lelo Jerry Kobetox 207 na opesa ka merci na mokonzi ya site pour na sina lobaki déjà na bandela balongola ba inane bato nyonso ba na poto bapesa ye poto umela na ye poto sa musala papa boss Mutombo Sibu. Merci beaucoup, merci mon boss, hein? Mon boss a boya zalate, babi boss ya boya zalate, boss l'équipe boss nion surtout quand tu le bac toujours que ils a papa Mutombo Sibu bonjour, qu'on rappeler ba tout sous combo na yo na repisa ba tout moi bambote. Ah, bonjour, merci d'abord. Nandingo yambenga sous na émission na yo. Comme on Gisèle Lala, l'antillaise. Merci beaucoup, Gisèle Lala. Il a bien encore Gisèle Lala. Mbote, qu'on rappelle sous bande de Kobazali Kolanda yo, moi combo des ala. Merci, maman Ndengo yamenga na émission na yo. Ako na mingi ba ebika na kombo wifi. Ce qui bon. Et wifi ndé makam. Ah, wifi ndé. Kombo ya moto moko tozali na bango kati nesika oyo na kokende mba moko na sujet nanga na ebité so na banda wapi na préféré na bandepa ya papa Jerry Kobetox mobali ya mboma nazolo j'espère que utu koyoka sujet ya lelo pourquoi bino mibali bozaki soki bolingani na mwasi osombeli mwasi ta téléphone à pamba mais jour kake ko simba ou bien so monata appel ya mutu musu c'est il faut panza téléphone il faut kake beba. Merci beaucoup Tania La Rose. Ah, bah si j'ai boyka na Congo check pour na opanza pina ba idée boye tant to sala ngo sala nga plaisir na kina na kana biso mibali bolinga na mwasi osombeli eloko tant bo kabwani to simbité o comme obligé au botola na ko lo balika mona dévolé moi leti natala bande ko mususu ngana mona pena ndeko moko penako a longola pena mwasi bilamba akutene na mbanda na nzela na so alongola etina soutien abinyo sombongo nanga azala mobali o soki ya mutamakasi azala mobala nini mais azaki to checker na place ya mobali mais quelque part nge kamusengai
comprendre leti nanga nazaka mutasoni na okoka na ngati mais ce que nakendaka ce qu'on a ndenge oyeba pourquoi moi mobala na sali bongo douleur. Vous comprenez? Bon, ta douleur, vraiment colongo, ça vraiment monte, vraiment na mis sur balabala, tia tika la bolum. Non, ça passe. Au moment où bolingwa, il y a un moment où nzamba lobaraki, aloba na biso je vous aime. Aloba te que je t'aime. Au moment où olobi na oloba na muninga je t'aime ko sale mabeti. L'amour supporte tout. Mobali o linga ke so sake erreur. Azaki na ba jar oyo lingaka te, banda ko bende image ba jar oyo lingaka. Po so lingie po bosi bobalani. Sala effort wana. Et puis babala naka mbala moko esili babala ka po ya kobala deuxième te. Sikoyo mabe moko eza na biso nini bana basi et pourtant ko to ba basi so toke ce qu'on a volé na bino ba mibali moi mobala qui passe à botole loko asali bongo mais ngana ko encourager on te c'est pas bien mais ngana tela que ça douleur et puis mususu ezaka nini so moni mobala obotola mwasi biloko na mona ke bolingo yali Tanya, namona ke bolingo ezali. Leti ngana exemple Tanya na somelo o linette to boyali lelo na botola onka sur place na yebike okolanda linette so lingango. C'est comme ça nini o monanga. Bolingo ezali. Nana oncle nanga ya famille. Avec chaque fois soit beti moi na bimise biloko na abimise lem so biloko soit abimise pe biloko te. Moi ça kai pesa biloko na kanyango. O kanyango wana zo kanza kanyango pe na zo kangande bolingo te. Azo kanga bolingo. Vous comprenez? Mais batu baza ba champion na ebité na monopoliser parole te batu baza ba champion oboto la biloko lokwa basi baate basi bazate au moins biso mibal tozaka na mawa moi si azwa ona likamne babike ndoki moi si soka kangio mais moi si obike moi si akolongola ta na kata zandu akolongola ta partout batu baza champion na biloko lesa ba basi ba mibal eza moins exceptionnel. Merci beaucoup aussi Kolanda. Un point de vue à papa Abiso Géri na habité maman est-ce que okoki kolobani na likambo na façon na mono kuna biko que au jamais ko sala likambo est-ce que vraiment okangi vraiment mobali no vraiment na mwasi na iloko peut-être la ti chemise o yo somba ki na mbongo no somba ki peut-être ya pasi ya côté ka fofo est-ce que Rosala na courage à kolongo ça y est lamba. Ah merci encore pour la parole. Ngai personnellement vraiment ngai Gisèle non longola ngana longola elamba ngai wana veut dire que ils ont ngai Gisèle na lobi ngai sina somlo elamba ngai na ko longola na ko botolo yango nga comme na kutu na mwasi musu veut dire nga na mona ba passe les no sa ba no te ka biloko na peso lamba na somelo lamba na somelo loko veut dire yo kamate loko parce que quand on sait mais veut dire que il y a le bika veut dire que oh Gérald le beloko moko zoua ou peut-être veut dire qu'ils allaient musu sous passe on sait que il y a accepté du fait que non mwasi olingi mutu ozata bolingo ne pourquoi veut dire que okolingo sali mabe ngai non mona passe na somelo lamba mais peut-être pe ya zune kaye ka po sakana na ye mais yo alingyo na bolingwa solo tant au botoli bon peut être au baby signos pas maman nandimi na écouter pour dire que ceux qui peut être comme ko bimali banda c'est que bolingwa c'était pour ngai personnellement so na mon imita comme dire ko tricher tu vois ne pas nous sentir que c'est comme si j'ai été déjà moi personnellement confiance c'est cause à bafouer j'aurais plus confiance à toi qui me dit que non veut dire que yena il a sérieuxité nani ngwa lobby ka poka bokutani maloba ni babaka les paroles s'en vont veut dire que maloba il y a maloba peut-être ozo lobelanga ozo libapina ye il faut même dire que il passe so nga ina gaspiller ki so ki nga na bimisa ki il passe so nga na somba ki ba moins que na longolo li papa il passe sombelo li papa wana. Maman, na monyoza matata, merci beaucoup. J'espère que bouti koyoka marambo ya maman na biso na imite na obalusa susu ay pas tanti no detonti no det o ki marambo bato balobi mi balé na imite soki yo rolobani na place wana. Bon, mutuna mutaolukaka tiré drap de son côté comme on dit hein. Yaza mobali aluki alobela mibali yepe kuna mama za mwasi aluki à défendre moi si n'a point de vue naé mais ce que je sais c'est que nayoki papa lobby l'amour supporte tout mais l'amour pardonne aussi ce qui pardonne exacté au supporter ce qu'on supporter il faut pardonner alors natango kuti muninga sali mabe et que bolingo ezali il faut pardonner.
alors ce que pardonner au botola te tout comme un niveau au botola pour pardon ezate pour au koki ko supporter likambo yo moni wana te comme na koki on te na olimbise te donc na panza pe kaka ebeba pe kaka donc tantino de c'est qui yo peut vraiment au koki pe ko sala ngo pour façon lobi c'est qui yo peut au rapport au botola pe et le ko sombe le mobile. Bon, naza mutuna koloba te oui ou non. Pour les sentiments, les sentiments parfois on ne sait pas les contrôler. Eza et loko et sur le champ au réagir. Peut-être que moi si on a kande papa lobi msungape tina zobotolo chemise onga na sombela kyo. Eza ka pona lingio o landangai o ya ko récupérer. So c'est quoi landine yote? Ay so landinga te na liepe kiki kakati na vandi pe kaka. Comment te ko kabibu na bolingo yankazala ate. Ezomo yankazaka te yuma pazala te. Ngape na ondima te na bima yuma pona lingio. Yo pe ko lukate ko bima yanke po yebike o detalinga ngai. Donc to chabisonyo sonase to solola bien. Merci beaucoup. J'espère que tu connais comme le baya maman Odette. J'espère que bon surtout bazar andi moi d'abord qui n'est qu'à le ligne moi surtout tanti la jolie là ya le bi yekutuko ako ninga baxilo mo moni tanti na biso ninga oloba so tala misu na ye na ninga zolobela azapi na ba jari ya ba fio ba botola ka mibali bilamba ba botola ba mibali biloko pona nini balanda bolingo azomona na lela trop na bolingo tala misu ne bien ngam na zobisa ngana moni papa mwana mwasi toling bolingani avandi na mobali mobali amisombela biloko ezate ke mwasi nda sombela e biloko amisombe biloko donc na mutuna ngana yebike biloko ya mobali eza yanga nde mwana nga mokolo ba mama mbongo nanga eza yanga mbongo ya mobali eza pe yanga je comprends de mbongo ya mobali eza yanga mais mbongo nanga eza ya mobali te eza yanga nde bongo ezali nde bongo ezali nde bongo fo ezali sikoyo yo osombi biloko tie na ndako ngana mutuna ngana yebike biloko wana eza yanga ponga nde mwasi nao na kucho na mosi musu papa na pandi yango okoya osombelewe ya ye mususu na mwa oya mukio onga na yebisa ki na pa mo boye ye kutu mwasi na ye ti ba bala na makamnyo so mwasi na bala misat batika na mboka mwasi ya bisete tango yaki koyeba ngo papa na tigele ndaku nyonso biloko nyonso yazwa biloko na kenda sko toloba wana eza toloba suko eza nini po bango babotola me ya tikeli na ye nga moni ko eza ko mal moyen de faire eza bon pona ko s'écarter na mutu o bozo beza bolinga so bolingo te moni si makambo moni te douleur makasi ma préféré ko tika oyebi douleur wana te yaya pardon Thomas. Ok, merci maman, mais ngai na koloba boy. Omoni na makambo bolingo. Il faut kozala ya liboso kozala mutemu munene. Mutemu munene eza na sens que soko moni likambo ezala rouge, ezala vert, ezala jaune, zala nanu na confiance na moko esala nanu. Eloko na lingina sala. Lobi to lobi kuna nango peut-être na ko mona yo lobi peut-être que te lokola na lingie déjà ou bien lokola linginga na kendo sala makambo na minito ya za awote mais ezana mutu moko mona kama kamunyoso peut-être yo zoko sanga o liege to ya kokoma na moma ya kete ngana yebaka ke mwasi na nga za boye mais e ya kokoma ke ngamoko sikona découvrir nde loko esala ka pasi mingi ngwana donc yepe pona yo vraiment so kuti pe bongo o boto la mwasi na yo. En tout cas, ngai kutu te na kokota na muzindo na o yanga ite. Ponga na zana kana o yanga principe mais na linga kutu na koma place wana te. Seke na linga ka soit na tigi ondenge tantina utiko loba kuna ete na koti ke loka kanda kwana na sundolio. Ponga na mona bantu na mona na lobibo ngai na yo tokutani. Ngana za mwana ya. Yo za na okande uzawa. Papa nanga azio na musala. Pourquoi obala to bala na te to van do ozu musala na kombo na ngai. Lobi e komi to bala na mona yo komi par ci par là libale mama ovanda ka na musala wana.
mokolongwa yaya na musala na kasi kende ndenge nga nalingaka o na zero ye pa lingo na zero po ya ye kolingo po akutinga na commission na 5 azwa yo na zero. Voilà, Tania, s'il vous plaît, Monique, heureusement j'étais prudent dans le domaine oyoyo. Bana basinde baboto na batu biloko makasi zelana mibali balongisa batu zelana ibisa omoni nga na lobaki nini na koteli na boyite bato balongisa batu biloko balongisa basi bilamba baboteli bango biloko oyebelo ni sala bango omoni mbongo ataza na ngolobi osala fierté et to mololo boko beche oboy o comprendre zu atango yaka mafuta natango mataka ya kaolika mumuta monisio ezala kamususu amonisio mutu mo boyeba ina ye asaka kute lokote mamoni so mbanane otali bo so alati bilo tout ya yo kabelo $200 mutu musu mafute ko matayi lem so kute na géri mais so kute na ba yayo pena a sala spectacle sans lumière impeccable te to lobite ka sa fo yaya leti tanti na biso alobi awa nini papa wana atika ndaku eza selon ye mais na ebisio ke il faut ça na mutema ndenge ndeko na biso alobi s'il vous plaît na illustrer ngai na ina illustré moi point moko esalama na famille na biso ya maklut na ngai non yoka yeni tiko yef ma veut dire que kuna famille tile loko to mona vraiment zo veut dire maklut na biso abeli ake poto mobali atira abali mwasi mususu babala na mwasi abali mwasi mususu mwasi azongi na kini veut dire mobali na bilamba mwasi atika ke awa nyonso veut dire akangi itaka mtima maba mobile veut dire ngana bali obala nanga to boti bala 4 oyoko linga mwana ya nani mwana ya ndeko na ngai veut dire otiepe na ndaku biloko na nganyo veut dire na bilamba parce que so mta aki voyage avant d'aller na Congo so aki voyage aux obligé faut retourner na pays na biloko atika kia obali mwana ya ndeko na ye otie na ndaku en plus veut dire yoka no moi c'est que moi sur zonga atindi malbabo yebisa ke no akoma na ndaku na ngai te ok mobali wana maku dans les tasaki po ya zala ndenga komi bongo si wana na zolo ba veut dire que wana ba internet veut dire que na zolo exemple veut dire que ça exemple ça na famille na non Tania zela la plupart bato ba landa biso yoka la plupart mobali so asombeli moi c'est loko eza nango problème te. Mais est-ce que Tania so sombeli nga linette avait une abiso mon baba ba ke linette Tania mta sombela est-ce que bien tela mobali na sombela ke chaussette tela mobali na sola ke boy tangwa na balabala Marcelin, pardon. De nature, moi si azana ndenge wa. Moi si alinga na ucho yebiso ke moi si alingaka mbongo ya mobile alia. Mbongo ya ye moko yepe moi si alia. Omoni moi si msu ezala mingi ni. To salaka yo salaka ngana salaka. Mais période moko mobile moi baisse. Sur 10 ba foyer zaka bongo ata 8 ekota moi déséquilibre po biso basi na ebité soki nzamba sala biso pendeni wana na lobanana tokomaka mwa bilobela ndako yo na lembi ngamoyo loboko kaka moko charge nyoso surtout soki bande kwa mobali bana ndaku wana obosani ke mobali wana futelaka mama no ndaku azwaka yo charge ya baleki na yo atangisaka me biso soki mwasi akomi na musala wana ekoma pasi na ebite nzambe ndenga salela biso eza yango monike soki ozwe eloko nanga il faut na bete lango yebana ngam tunasomelaki ye bolingo ezali ngome eza ndenge mama Tania on oloba ton papa na tikaka biloko akendaka tika pamba te tant atiki bongo ayebi ke na tiki boy na kei mwasi oyo makambo asalinga boye betim amsusu mwasi pa ko olanda yeke na mawana tozonga na mutu mo pe to comprendre ke lomo eselema ndako mais tant yo zobotu lelamba ozobotu la est-ce que bodasu na kilo bozonga ni na confiance nyonso yango nga pe na ngaki na loba boye nga pe na ngana tuna bino boye est-ce que vraiment na yo pe mobile pozo botu la pe ndali mwasi biloko yebisanga yo obotoli
yebisanga omonte nga kupona nga geste papa o asali bien ke atikine biloko akei parce que yebi ke un jour ta so azongi ozonga na sonité parce que ayebi ke eza biloko na ye ozonga na sonité parce que yebi ke atikaki azongi mena yo muto botoli njeti nga tanya maso mobali ke no osombela nge loko obotoli nga oyesu ko bondela ngai la vraiment na ozongi osute parce que na mo so sombeli nge loko parce que na mona kaka so sombeli nge loko okobotola nga kaka ngai na moni mwana mobali na mwasi na ndako mwasi abimi aki azuize milibanda aboti eyebani ke mwana anaza ya yete mwasi abala na alliance mobali azongi ba famille mobali balobi na ti mobali azongela mwasi na ye famille mobali soni bolingo mama basala na blague te moko mibali babetaka basi azaka tango bazobeta ye wana les aveugles peut rendre yo aveugle o nyonso batu bazomona yo omona ngosu bolingo ekangi yo miso tango solo bake bolingo eza aveugle puis eza aveugle o esimba nzete ya soni ezalaka nango te moi babiloko mosusu babiloko veut dire osali yango veut dire tu qu'on est en colère une fois biso basi tozala dima ya ko se retenir osali yango bon so bolingo ezali oh c'est bon so bolingo ezali veut dire abi yo nem tozala na makambo mama nga nazoloba par rapport ya nga moko veut dire que argument oni et le côté so bolingo ezali na botoli yo papa nga so ko lingi nga so nga pe na lingi yo et si faut nga so na so ki nga papa wifi omoni soki ezake ekomi déjà habitude yake obotolaka ozonganaka obotolaka bozonginaka omoni te eza mabe ngai quelque part eloko elekela nga ti lelo botolaki yo oteyami mbala nsima okobima su te eloko elekelaka ngai yango oyo ngai na mitunaka namonaka pardon boloba nazoloba na baoyo toza na bango na plateau te mais nazotuna mutuna na nga borépondre nga muntu neta ngai na bali mwasi na nga tokozala na zuyo na 20 ans na 25 ans to na 22 ans epa na bino mais tala parcours ya kobanda 22 ans oyo ozalaki epa na bino na kobanda 22 ans ti okokende kununa nani akozala azwi charge ebele yo singa classe yo sukolinga oyo mama na nga lalaki te yo zalaka na butu na sali fièvre te yo ngo compa non mais musala sali ezebele yo komisingo pesinga éducation naza nango lelo tant oyo mwana mwasi asalaka na ndako na bango na ntango akenda kosala na ndako ya libala eleki produit fini baboti na nga basi baéduke nga bakomisinga mutu nakokebi mashege zero na ndako obandeli éducation makambo tu kotangisa ye Maman Tanya, c'est pour cela tout le monde babolingo msusu tana mapangu tout le monde mobile abeta moi si tant midi pour ba finga ba maman na batata mais bakabwana kate moko mona msusu ba sona te mais so bakabwanya libela siko bolingo pe tanga na ngote yesu pe moko asala bolingo te on moniti lelo toza na réponse à malonga te yesu asala bolingo te yesu aza bolingo yesu fali akosi fali ayembango na sens que Jésus Christ a balaté na sens wana mais yesu aza bolingo merci to rectifier loko mwa muke soki baloba ke yesu a balaté il fallait omoni bon to kenda zo ba paré na mariage cast bosko soki ye moko yesu a balaka to ngato la exemple na to ngato ke no zo ba paré o comprendre omoni bala mama kolanda te ba pasa kasi ba lela bango ngulu mama kolanda makambo wana te donc omoni promesse ani mama basinde bolekisi mibali pe bolekisi aza très sensible c'est là moi si aza très sensible ya koboto la biloko ça nazo yebisa bino bato ba holanda biso ba meka kokoma ba commentaire même ti na poto même ti na Kinshasa mama to lo beza basi ya Kinshasa na ya poto na yebiso ke basi ba boto la to biloko makasi ngana za na fille moko azwi biloko ya ki jeune fille ne balinga na mutaki tika ona ndako ya mwana mobali na sans et pourtant tuna
Moi, moi, ça n'a vivre rien. N'a pas bolé. On a mis comment on a ba novelas. On linga na mobile lelo. On me le capot bota lelo. Bossa mariage lelo. À quel possible on est dans le sentiment naï. Nous avons un mobile na sakana. Moi, c'est titulaire à Kananda. Obi que moi, moi, ça que dans famille naï na ba maître famille naï ba ko zo biloko wana. So inga na okende ta. Eza buzo bananga. Non, bon, tu as ce garçon à biloko poigne. Oui, il y a titulaire à ça. Ozo soit biloko nanga. Il y a réserve quoi. Maman, Bolingo il y a même pas une semaine. Bolingo même pas une semaine. Maman, écoute, Tania, Bolingo il y a une semaine été. Yo kanga mangam na lo bana yebi yango. Bolingo une semaine té. Ayena rideau, ayena ba oreiller, ayena ba fleur beta na ndaku. Ba escroquer yango té. Non, ils escroquer yango té. Yo n'aime tous escrocs parce que yo yeba que non, yo n'aime tous escrocs parce que yo yeba que non. On a titulaire. Et pourquoi accepter qu'ils ont non récupéré? Ya, on a penalty bien pamba boy gardien ça na beta yango té. Oh, mami no lo bana wana. Yebisanga ke master yo zande réserve yeba ke titulaire azali comme ça nga pena yebi ke tina lati tina yebi Bilili kane mama te papa nanga ndenge tanti na biso aza awa nazolinge na ibise omonde na olinga yo na da na titulaire nanga est-ce que salama na mboko na mayele na yebi ke tina lati va réseau kolo nango azali kanangi aye mwana merci beaucoup. J'espère que oui, merci beaucoup. Balandi, à Congo check TV nous Bolandi débat au vraiment dengue kei. Mais quand dengue na essaie bino ke nazali na sujet mon côté, bah sujet zali mo belé. Nazali na sujet mon côté, bah sujet zali mo belé. Deuxième sujet zali bo vraiment matoi. Est-ce que voilà vraiment na vraiment na lobela na basi na mibali? Est-ce que bolingo ya solo awa na mboka na biso? Est-ce que basi balingaka mibali na bolingo comment je peux dire? Est-ce que basi balingaka mibali na bolingo ya solo eux ça vraiment c'est intérêt? Est-ce que aussi pardon papa Géry, est-ce que aussi mibali balingaka basi na bolingo ya solo ça intérêt? J'espère que nous surtout vous avez comme on a qui nazalinga mon côté na ko fongola mama na débat na ko banda liboso na banda ngona simi pas tantine Odette tantine biso atonda na boanya na invité tantine Odette mo yoki si j'ai on a invité le bandi de sokolo tanya makambo ngo eza mwa mobulo hein oyebi bolingo ko bolingo eze eloko yo esalaka mokili ezala bolingo nzambe tolobi aza bolingo po alingaki biso yango wana asali na biso bato yango wana tolamukaka mpe tolalaka malgré mabe na biso po alingaka biso alors kotuna soki bolingo ya solo ezali to eza te nga bi bolingo ya solo ezali bolingo ya solo ezali papa nakotala mwasi oyo na Kinshasa oyo nakotala mwasi oyo mobali obali ye otie ye na ndako 4 heures mamana alongwa changu kuna nayebi te so eba na poto boyebi changu nzela poto fo yeba so kende poto na nzela normal il faut yeba changu amwe ezalo bimela isima ndako soko bimela ipenza nzela oya ya lupango oyebi changu siko na utaka changu kuna 5 heures 4 heures na bando tambol 5 heures ekutanga na arrêt na mati bus zigida wa nzembu te zigida penza na kesomba ndembi pilipili mungwa tomate na tie na mutu na zongi 6 heures ngawana na wenzi na bando teke mama pilipili na tekiti 17 heures na zui mwa mbongo nanga na tie pembeni na sombeli bana nanga mwa Thomson bana nanga mwa bo musumo bali na minute wana za wapi azobeta na ye Paris foot bobenga nini lokwa o bobege bo koma obeta ye ba jeu d'hasard wano ya ba match
mobali avandi na ye kuna azobeta je wa ngai mobali na ngai alinga Thomson te tika nasombela ata lokolo moko akwisi bana baolia Thomson na ngai na ye na lambi na pesi pe alie amela père moko mwa shimboki na sombelie mwa kopo na sombelie pezu mususu to sala ka mwa bien mama yebsanga wana bolingo te sacrifice na osala wana eza façon mon pesa explication eza bolingo a solo te. Oui, merci beaucoup naoki mama nenga lobi à sala intervention na ye omoni tanya ngai géri kobetox ningi nazalaka wa ta on alobaka o batu balobaka omoni maramba bolingo oyo na yeba te nzambe tango alalisaka biso mibali ayibisaka basi nini o ba comment ça la biso te eza to lingana te eza to lingana te franchement maman s'il vous plaît eza to lingana te eza na yebi te soki basi ya mindele maman na yebi te soki basi ya mindele nzambe ayibisa bango makambo mususu na mona bongo na yebi basi ya mindele nzambe ayibisa bango makambo mususu ya ba congolais nzambe ayibisa bango makambo mususu biso tobela toyokana sino ba congolais nzambe ayibisa bango na yebisi yo omoni makambo bazoloba ngai je pèse mes mots omoni na Kinshasa nous sommes na RDC précisément na Kinshasa bana basi ya Congo ko balingaka na bango mibali su na mutema boyete faire écoute ayembi yango opesi ye bolingo atiango na poche wana eza adage aloba kitala mona mwasa kin matérialiste baza mukie sur 100% bazale misu 5% na biso bana basa kin ba comme na vitesse à TGV azana muto osomele iPad azana muto osomele talaka iPad na muto muso asomi o même muto muso akoma crédit eza bon lobi pe display baby muto o bongisa display amonani wana PC bolingo muto asomela ke kabelo azali muto asala ke na muto olinga mwasa olinga tina mwana vernis pour attirer ka vernis a condition na nombre bambanda na yo tala niveau bolingo na Congo ya bana basi ezate omati ba sikoyo façon zoloba c'est que so lobi pa ba basi ezate ça que pas mibali pe ezate mibali tolinga makasi yebi combien de fanga alela na bolingo na lobi yo kanisi mwasi ya mundele akovanda kabwe lelo estomac passe kende na l'église te papa yo kanisi l'église etondini ba blessé de guerre te ba blessé d'amour bana basi omona na l'église wana ba te bolingo ndezokisa bango bayebiso elo basani te akimana na église. Merci beaucoup là Alex ça va micro na ko le belo comment on dit ça Congo check TV Yasiba Mutombo Congo check